C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakukila par rapport à Évangile. Bonjour, bonsoir, c'est de PLR écoutez Libino. Je salue vraiment tout le monde. La chaîne Abisso Émergence One TV. Émergence One TV Nde Makambu. Isolo na biso ya pourquoi lelo to ya tongo ya lelo eza vraiment maman na likambo surtout mingi etali bana basi ba maman bo soutenir ndeko na mine ya mwasi aleli mingi face na motema famille mobimba eleli eza na maman moko azaki na bana ya basi mibale dizalaka maman baluba aza muluba babaliseke avant na âge 15 ans ayo bota mwana ya liboso na kati ya libala aboti mwana mibale na kati ya libala kaka makama mokili ndenge esalaka ye kosala papa ekokufa bandeko na ngai ezalaki pasi mingi mpe koleka mama oyo abungisaki mobali na ye kobungisi mobali na ye kaka ndenge ezalaka bato batikaki te bapaster batikaki te bandeko batikaki te baseka na États-Unis batikaki ye te bakobeka ya kosoutenir ye ezalaki vraiment pasi koleka e mama akotaki wenza kangaki maboko te lokola mama nyonso akotaki wenza koma koteka e esalaki mama koteka atangisaki fiette na ye ya liboso akomaki na âge ya 17 ans aye kozwa diplôme kosala ye kozwa diplôme maman na likambu la fille akomi kota maman na choc il faut attendre à université talaka maman zaki na mbongo te mais tellement zaki na bolingo ya bana na abunda ki la fille a koti université abandi na G1 malembe la fille abandi ko kende zaki pe na garçon moko pembeni abandeka ko soutenir la fille na ba transport na kolia na makambu tout maman ekomi kolekela bi yo osenga esu mbongo ya Minerval tabite mama eza na mutu moko andimi un collègue moko andimi ya kofutela ngai Minerval bandeko na nga mobali wana continuaki la fille ekosala baekokole asilisi baklasse nzambe asungaka te azwi mwa mosala akomi koteka na maison d'habillement azosoutenir mama na ye azotia mama na ye poids bandeko na ngai mwana mobali wana kaka nde ezalaki batangaki na ye kokende poto kaka ndenge ezalaka bato bakendaka poto merci na Saint Chuiseka namoni message na yo tozokontinue merci na mama mama baba Igo Mikiki tozokontinue na bino vraiment toza na bino ekosala mwana mwasi kaka ndenge akendaka na nzela ake kosala wenze ayekokuta na garçon bakabwana esali 5 ans ya kokabwana bango esalaki bayekoyambana kaka ne bamesani bayambani ya okenda wapi kala na mona okala basepeli bavandi quelque part bapartageaki juste baji ya kolia baliaki ekosala garçon ekopesa la fille carte de visite alobi benganga naza vraiment na besoin na otosolola la fille perko abombelaka mama na ye te azongaki na ndaku ya kobetela mama na ye lisolo tala garçon aidaki nga na bauniversité boye nakutani na ye apesi ngai carte de visite mama alobi benga ye mwana nga benga ye namona ye nasenga ye ta merci banda classe esila namona ye te nasenga ye merci te benga ye nasenga ye merci ekosala la fille avandi aye kobenga garçon na poko abi c'est bon batrace rendez-vous na bango tokutana esika boye balere boye yebaka biso bana basi bapesi l'air à 16h encore ki garçon autaki poto la fille abongami makasi alati kitoko vers 12h déjà la fille assise ici rendez-vous na bango ezalaki 15h de 12h la fille assise ici makambu tout avant dans les garçons aye kobenga ye baye kokutana bakutani basololo ebika bana basi nde basololaka bapartager un garçon alobinga vraiment na tito bande kotanga na bande kosepela na nga na yo oza mwasi kitoko ozalaki tendre ozalaki doux oza poli oyebi korespecte mutu donc garçon alobaki la fille pe ekosala ekoloba biso bana basi tobukanaka te kala ezalaki obitikanga nakende koraisonne mais lelo lisusu ezalaka nakende koraisonne te nazo
pesa ka réponse mbala moko la fille aye kondima. Aye kondima observation et déjà bazalaki. Mobala observer kana un mois et ko senga abala la fille. Alors bien ça na besoin ya kobala yo. La fille a ebisi maman boyete mobala aye kobala la fille mariage on a ne salamate. Batata mosi ba boira ki bango basundola ki bango batata mosi bande ko kipe bango lisutu ben na fête baya balata balia ba mela mariage ya la fille et salamana inter. Talaka ko sala mariage inter fo mobala ngo asa na mbongo ko déplacer gugume c'était fo mobala ngo asa na mbongo donc ba déplacer ki makambo tout mariage eleka ki kitoko et ko sala bande ko nanga quelques mois après la fille avant d'anda ko libala 5 ans azobota te mobali wana la rabala ki la fille wana mobali wana zalaki mwana ya liboso pe azaki na bande ko mibale ya mibali azaki na papa maman na ya bande ko na mibali ba komi ko déranger la chaque fois qu'on déranger qu'on finga botakate to lembio salolo ngwana ndaku awa to sepel donc au finga moi c'est à comment qui kolela au fur et à mesure comment kolela et comment ko déranger mobile aye et ko bisa moi sinaye. Merci maman Clotilde Mikiki, merci maman Clotilde Mikiki na moni message na yo. Merci vraiment tous continuer. Merci maman Clotilde. Wana eza bato to partager ki na bango lisolo avant na ya kobima nango sur WhatsApp sur la télé. Maman Clotilde Mikiki, merci vraiment ba gros bisous. Famille Mobimba Babi Sharon baba ba gros bisous. Tozo continuer na émission na biso. Et ko sala mobile avant 6 mois sinaye. Abandi ko supplier moi sinae harmonie nanda ko vraiment ezalaki lisusu te kimia ekotaki esengo o ezaka monsina mobali ezalaki vraiment lisusu te et ko sala la fille mobali avandi si abandi ko supplier maman je t'aime na lingaka yo ebi kaka mibalo ba utaka poto français belé a lobi na moi si vraiment akitisaki motema mobali ay ko tia demande ay ko bisa moi sina ya lobi maman nazana lisolo ya ko solola na yo na ndenge yo bota te na préféré opesa ngai o accordé ngai na lukata mwasi moko libanda abotela ngai juste mwana wana tozoeka to ya na ina ndako azala kaka mwasi akobotela ngai porteuse amemeli ngai juste zem aboteli ngai mwana pe ngai na récupérer mwana to continuer bolingo na biso bandeko mobali ezalaki lokola bacubi lisusu mbeli na motema ya mwana mwasi la fille alelaki vraiment makasi a continuer ki ya kolela ayebisi mobali na ye abi eloko oyo salingai na yebite soki na koki kolimbisa yo mobali abi te eza bolingo na lingaka vraiment tellement mingi soki na sali yango te na sala yango po bayeba te ke bakoyeba pete ke ngai na sentoki mwasi libanda pe mwasi wana akotikala komona te pe mwasi wana koyeba te na kolukele ndako na kobomba ye musika a juste azala porteuse amemi zemi ya bote e biso to récupérer mwana bandeko esalaki vraiment ndeko na biso ya mwasi pasi ameke koyebisa mobali na alobi tokoki konzima mais lobi aoyeba ndako si mais lobi et rozala menace na ondima te na perdre libala nanga na kondima te na perdre hôtel ndenge sika to uti tale siko zonga mwasi vraiment tel saki mobali a continuer ki kolela pe atelemaki na kanda bandeko nanga akenda ki mobali avandi ayekolanda mwasi naye mwasi ekosala 2 jours mobimba ya kolela ekozwa mwasi ekovandisa mobali naye bandeko na ngai ayekoyebisa mobali alobi nayokoki na ngai demande na yo mais demande na yo eza pasi mpo na accepte yango demande na yo vraiment eza pasi mpo na pesa mutu mususu mobali na nga eloko eza ya nga nakoki kokaba yango te totalela vraiment nzambe nzambe nde akoki kopesa biso grâce wana nzambe nde akoki kofongolela biso tokobota tolinganaki pour le meilleur pour le pire mobali vraiment tellement déjà passé comment qui mobala comment qui na posé moi na famille bi ba comment kotia ko choquer famille ba ko bi kaka ba famille ndenge zalaka moi na bonga mobala musala ba kamutu mais alinga mo moko azo botate oyebi famille ba senga ki vraiment moi na makasi
la fille aye koyisa mobali na yabi na place yo kende kosala ngo permettre ngai ngani nazwa zemi na ya nango na ndako na bota mwana pe mobali wana aoyeba te ke ngai naozala na zemi oyebi combien biso basi togardaka ba problème combien biso tomemaka bino na motema tokona kogarde secret oyo ekozalaka juste ya biso mibale mobali vraiment bandeko na nga mobali ayaki kosilika makasi asilikaki na siliki mobali adéborde oyo esale mwasi na ye alelaki makasi mais mwasi te emaza kaka mwasi ayebaki komaîtriser mobali na ye mobali aye koyebisa mwasi na ye alobi mama soki natiki yo obota libanda mwana wana lelo papa na yaki koreklame lelo soki toke na aden to mwana lelo abeli esengi makila mwana wana akozala ya ngai te ekosala vraiment passe pour famille mobimba bakoyebaka yo oboti mwana na mobali musu libanda ope oza na ndako ya libala ozo triche ngai na olinga te na barcelo choc likolo ya choc efeke ekozala eloko biso mibale toyebi tosalaki yango yo permettre ngai ne mobali na bota libanda nazwa mwasi moko pe na faire voyager akende libanda na Afrique du Sud mobali vraiment zaki na ba moyen pe famille na mobimba ezalaki na ba moyen na bango aki alobi na bota libanda pe na faire voyager mwasi wana na Afrique du Sud yo okene comme na Afrique du Sud lobima comme grande sœur nanga et la fille aya ko vendre pa na yo kino akobota soki aboti to récupérer mwana ya tikali yo zongi na mwana awa muta koyeba te pe lelo mwana wana soki abeli ba kena makila to adento nini mwana wana kozaka kala makila yanga akoreklame kaka ozala mwana ya ndako mwasi na vraiment aboya ki bandeko nanga boyebi combien biso basi to lingaka boyebi combien biso basi to memaka senti shiseka partager lisolo oyo toza vraiment na besoin ba maté na bino toza vraiment na besoin ba peine na bino ekosala biso vraiment bien maman Clotilde miki qui vraiment ba peine na soki osali ekosala biso bien mami Titoala neta mami Titoala la fille italienne toza vraiment na besoin ya peine na Sharon Baba appel na ekosala bien toza na besoin ba conseil na bino toza na besoin ba peine na bino ba critique na bino ndeko moi c'est vraiment azoye baté na minute oyo asala nini yango omoni to partager lisolo na bino poto suki seki yango juste na biso moko tokokaki te tolobi te tokende toluka bandeko na biso basunga biso ekosala ndeko mwasi vraiment aboyaki mobali tellement bombelaka mama bokilo na ye te abetaki mwa tour akendaki kotala ba belle sœur na ye akomi amoni mama bokilo na ye amoni leki ya mwasi na ye azalaki te akuti kaka mama yambi ye bakoti na ndako abi amekaki kopartage lisolo kaka ndenge na beteli bino mama tala nazosenga mwasi nanga mais eyaki kosala la fille ayaki kondima mobali na ye abota libanda pe amemela ye mwana mobali pe comme abombelaka mama bokilo na ye te oyo azali maman aboteli mwasi amekaki ko partager na maman alobi maman tele lisolo toza nango na mwana obobo a permettre nga na bota libanda na memela ye mwana na kati ya ndako maman esalaki vraiment maman pasu oyebi combien maman amema combien maman souffra donc maman mwana na ye wana nde akoma disons toloba nzete ya baobao na ye ekosala maman bandi kopesa mobali ya mwana ne conseil alobi ngai na préféré olio kende libanda to bebisa olio kende libanda to yebi état d'âme te papa je préfère mieux ozwa leki na ye ya mwasi o botana nga moko na yebi ndenge nakoki kosolola na mwana na nga ya mwasi esalaki mobali vraiment kobanga mobali ayokaki pasi abi mama wana azali leki ya mwasi na nga mama alobi te biso na mboka na biso ezaka nango problème te soki okufi leki akorécupérer yo eza vraiment problème te papa yo tikelanga pasi wana nga moko na yebi ndenge nakosola na mwana na nga ya mwasi pe oyo aza na mwasi na yo kobetela ye lisolo te tito kosala yango tokokoma na suka bandeko na nga mobali ayeki kozonga batrace programme mama avandisi mwana ye ya mwasi ameki koyebisa mwana wana ya mwasi aboyaki na motema na ye mobimba au fur et à mesure la fille pe azalaki na fiancé déjà ayaki na famille déjà apresentaki mama yebaki ye donc mwana ayokaki pasi atalaki pasi ya fiancé na ye alelaki vraiment makasi aleli mais tellement
Vraiment maman na ya comme qui coaché choc autrement que ça la la fille aye kondima pe abimina mobali ya na ye aye kokoma na zemi bande konanga l'air la fille a commis na zemi ezala que juste likambu ya ye maman mobali ya pe ba yebise ke kokende kuna te ko ça le lorote mais akoma ki tellement comment qui tombé amoureuse ya mobali ya yana kota ki na bolingo akomi ko manifester bolingo envers ya na ye akomi ko tia yana ba protection akomi ko tia maman protection akomi ko tindika mobali ya binga fona ya ko vendre skozali alobi moyo ko vendre kuna te okoloba nini pa yana abi akoye ba vérité bande kona ngai ya pasi pe ya mawa mukolo moko na tongo mwana bimi leki ya mwasi akangi biloko akei na ndaku ya yaya na ye akuti yaya na ye yaya na ye meki kotuna ye oh yo oye boendeni oswani na mama bo discuter pe longi na oya kokanga boendeni abi avant na ye pa na ofona senga nzela te eza obligé pour ngana ya on est informé oh yezo comprendre na ba question leki ya bandiko katele ba question mabe leki na sala kana ebongo te leki na so continuer ya ko katele ba langage alobi na ye na ndaku ya mobile na nganda ya mobile no ya monoko kale msuni basala ka ba jeune mobile abi mobile na ngasa mobile na bi non nazobela mobile na nga o azali papa ya mwana ngai ya zemi o na memi bandeko ya la raso ki message wana et ça là qui est vraiment pasi ya makasi la fille aleli atuni zemi nini zolo balanga lobi yondo ebisa ki mobali na yo ke na botela mwana na tikelo na sali juste oyo senga kingai na botela mwana yango na memi zemi olena vana ngo musika fona vana nango pembeni docteur alobi nazala pembeni ya mobali nanga nyoso na kozana ngo bezo fo mobali nanga azala mwana pembeni et ça là qui vraiment ya pasi ndeko na biso ya mwasi ayebi eloko te ameka ko na mobali akoki disute ameka kotuna mama ekote ki vraiment famille bulu yeke matata na minute oyo courant na famille ezol courant na famille ezoleka te yaya na leke simba te mama simba te na minute onde kona biso ya mwasi aza kosenga lisungi na bino numéro ya téléphone na biso eza polele naza en direct na bino numéro ya téléphone na biso eza plus 243 85 33 61 563. Merci vraiment na bandeko na biso to meka ko sunga ndeko na biso ya mwasi leki ya komi kote pandi likolo alobi fo akite ndaku wana ye aobota mwana akovanda sika moko na batute aboyi mwana na azwa malade mama na biso na minicho azaye ko se retrouver na hôpital tension asali paralysé po eloko leki asali esenga kite ebima sikoyo ndeko na biso ya mwasi alobi bosunga ye aebite asala nini aebite atika libala na o abandeli ya pasi aebite avanda kaka na libala wana mobali apesi annexe alobi akite ndaku ya munene po mwasi na o azana zemi fo azala bien balobi merci mingi na Saint-Uchi Seka babi na États-Unis Saint-Uchi Seka motema je suis Kalonge merci pour tout ça là qui partage na bino merci na mama Clotilde Mikik tout ça qui partage na yo merci na Sharon Baba na émission na biso kitoko avant to bimanango na plateau tout ça qui na yo merci na Naomi Nzeba moi si à pembe pour te partager qui na yo merci na Joël Di Azola motema ya terre stenkila tozala ki wana pena yo merci na camarade na ngamoko de Dedakat analog Mwanda la pierre précieuse merci na maman Prince na Fanny Masoudi ma maman que j'aime beaucoup merci na Mimi Kabea tozala ki wana vraiment na linga kabino ya trop to partager to benga conseil toli critique oh nous ça na besoin ya ko partager na biso numéro na biso eza polele même numéro toujours ça la WhatsApp Facebook oh nous ça na besoin ya conseil na ye benga biso to ya mango je t'aime beaucoup pas. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce.
On a Emergence One TV avec Saint Thomas Bukamona par rapport à Évangile.